Shalom. One is a sister MG Tyler. Nengnevsa mutumoko sur réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme si batu lokuta. Réseaux sociaux comme si batu bajal, batu bakombe bajalou. Réseaux sociaux comme si batu qui tema mabe. Mais non ebisayo. Omoni nyonso mona na réseaux sociaux. Sur 100%. 98 cas est vrai. Nyonso ya lokuta. Kolanda bangote. Kolanda réseaux sociaux te. Eko sayo. Oku fotiki mokili. Oku fotiki batwana ba oko sayo. Zala passion. Travailler. Na propre effort na yo. Kolukate. Kolulate. Konviete. Ebele bokufi. Ebele bakufi, ebele ba simbi bakisi, ebele atiki mokili, vieze lengi. Ba oyu panier comme pa na bango bazui, ko banga te panier zo circuler et comme pa na yo li pana pe yo liango. Konviete, zela ton na yo, mutema mabete, réseaux sociaux oyo e bomisi ba tebele. Maintenant ebisa o vérité. Oyo mona eza ya solote. Oyo mona eza ya solote na réseaux sociaux. Batela kimia. Zala na o kimia. Kolenga te ko banga te. Nzamba pambola yo. Yo mtolanda vidéo o partager. Yebisa mutu moko moni makambo mona réseaux sociaux. Ba lokuta ya bo solote. Elongolo kimia te, elongolo pongi te. Elongolo kimia te, elongolo pongi te. Ao poste zo mona neti te. Ko poste neza lokuta, ao seka lokuta. Tamsu yoso zeli nzambe o seka ya solo. Kolanda wana te, nzamba pambola yo. Donc derrière moi, survertement chaque soutien. Sur il y a MG Star Boutique. Sozana Posarango. Bokene na page ya MG Star Boutique. Na TikTok MG Star Boutique. Na Instagram na bango MG Star Boutique. Aussi na Facebook page MG Star Boutique. Bisous. Merci. Bye bye. Réseaux sociaux. Oko sabatunyo sotuteo. Bisoto boya koko samao. Po bozaba lokuta, bolela kebele, boseka kamukie, bozo poste.